Piana papa chéri président surtout ya BCBG la famille lelo a makambo ezali Jibe Piana na Amida Shatir makambo ezali bandeko na nga kande na betela bino toujours et encore lisolo awa makambo ya somo uti kobima ya makasi e uti kobima ya kobebisa pe ya koindisa et uti kobima concernant Jibe Piana papa chéri na Amida Shatir. Qu'est-ce qui se passe la famille? Toyaki kolala na kolamuka na ba dossier ya sika, toyaki kolala kolamuka na ya somo, toyaki kolala kolamuka na ya koindisa ya kobebisa ya somo penza concernant Jibe Piana. Bandeko nanga tolanda nanu mwa message ya mukuse kaka ya Jibe Piana papa chéri o tobengaka toujours papa Salvatore les calme bon. La famille a nanu message ya liboso avant to kota na dossier na ye na Amida Shatir. Makambo ya koinda nde ya koinda ya kobeba nde ya kobeba la famille na ndenge moko ya kosakana te. Toyaki kolala tolamuki Amida Shatir na Jibe Piana. La famille yango Jibe Piana otikala kobala te. Aobala na ye te azela aka Amida Shatir. To aboyi na ye makambo aboyi na ye kokota lisusu na ba mabala. Bandeko nanga awa dossier ezali ya Jibe Piana na makambo ya Amida Shatir. En tout cas na boyi nanga koloba ebele kande na yebisaka bino nga msala nanga ezalaka penza ko ya koloba ebele te na lingaka toujours na yela bino ba preuve à l'appui. Alors ba preuve à l'appui yango wana toyo kanana makambo awa ya Jibe Piana ndenge ndeko na biso na kombo ya Manike de John aye koloba concernant Jibe Piana tolanda ye nanu tozozonga simaka ndenge esengeli. Jibe Piana sans esprit, Jibe Piana yuma, Jibe Piana asopisi bana ya wenge. Acte liboso nanu comment après kondima Vital Kamerhe sans esprit. Deuxième question, comment Vital Kamerhe a vu qu'on peut ça immote pas betaye. Ye papa chéri. Ezalaka. Wenge asopa. Jibe Piana mokonzi aba wenge souverain premier sultani. Salvatore de la patria. Vrai noko ya noko atimba na 1. Akoma na 1. Bolinga Saniel ba Vital Kamerhe longwa. Ozwa mwasi na maboko na nga. Pona mbongo na yo. Na obotoli yo fortune. Nana reketa na minute. Ah, c'est papa chéri vit très bien. Ok. Non, non, regarde na minute. Est-ce que moi ça m'a permis na kinwani? Non, solo na ninga foté. Papa chéri panda achaka dili kinwani ria ya toleka. Ozinga moi sinanga problème ezate. Nga na ozoyo bomengo o moi sinanga langa. Abenda ye makambo, abenda ye tu asisa ye penda vampire alia ye. Alia ipena chai na libuma dunda papa chéri adunda il était à l'honneur papa chéri. Et puis ce qui est bien, papa chéri a élevé ses enfants avec sa sueur malgré l'avantage à maman la maman abandon ba atabiki ata na obela bo benga non somba mo non sala tout non rôle na ya papa accomplir ango penza ndenge zalaka yango lelo pe natanga libala mutu alobi na yete ke no to kabola veste mutu alobi na yete ke to kabola veste boyoki yango sonye mutu alobi na yete ke bapesi mbongo na ndaku na ye po mutu otie kaka za te baboko elako mwana te ya nyongo baokotso nyongo yango bazoteya mikolo na radio parole vidette ba surprise désagréable eyaka air wana yango moni nga Manike ebeba ebonga ezala bien na préféré na defa non yo se plaindre te ya o salela ngai non sala ngote défi sanga lobi dans foot et puis non ça tout na sani Chof TV, abonnez-vous massivement. Décor il aura l'élève du maître Moto. Chez lui à la maison de baye ko pesa mbongo ya parce que mutu akopo soki babokoleli o mwana yeba na tango libala dette morale. Ok. Yo yebite tala mona dette ya bande konanga olinga te mutu abokolela ko bana. Ok. A bokoelo na gentillesse mais mukolo mwa bana na bozo avantage o mona minu na ye mutu wana mutu obima liboso. Sia. Ah bon? Nga cousine nga kufa pona déconner pona dette morale. Ozwa mwasi na maboko na nga pona mbongo na yo na obotoli yo fortune wana nana reketa na minute kinwani. Ah, c'est papa chéri vit très bien.
OK. Nani regrette na minute. Est-ce que moi ça va pemela kinwani? Non solo na ninga fote. Nga pene na sabo na anda mundu ndupo na musakata. Bato bandu ndupo botene nga regarder. Est-ce que mutu oyo azwa Amida na maboka papa chéri? Est-ce que Amida na maboko na ye? Rien. Ba perdre ba ngombale. OK. Mwalimu akuta Amida. Ina papa chéri masona ba wesila. Rien à voir. Rien à voir. Boye ba rien à voir. Papa chéri penda atiaka dibi kinwani ria ya toleka. Ozinga mwasi nanga problème ezate. Nga na ozoyo bomengo o mwasi nanga landaki. Abenda ependa makambo. Abenda ye makambo, abenda ye tu asisa ye penda vampire alia ye. Alia ye penda chai na liboma dunda. Papa chéri adunda. Adunda ye. Otika la pena nzela ngote fallait kunzela ngo pas supporter pasi. Benda. Abendi. Abenda. Eh aya. Wana nde vrai no. Oh moi papa chéri, vrai noko. Ye bena beta biloko à la fashion c'est repas qui se mange froid et en silence. Avant n'ependa kimia. Kimia beta ngona kimia. Alobe loko. Alobe lo ta bo maka investissement na yo. Pa. Osala bewa. Pa osabo dum osabo dendi. Déjà tant on dit que na commune ami de ba compteur nyonso ya dit que na baluba bando somba sous diamant bando te kapé sous diamant. Et bomi makambu déjà. Ozuma sina bango. Pour ça va chez muté en passe ça mariage à Kafu. Mo wera sona ya obeta. O po a mundu no wera sona Buddha. Moi na o babota na ami d'azati, azarati. Azarati akufa kit. Ouais. Pourquoi lela na comment tu panza mais moi sinanga bo mwana. La Bible dit on n'oublie pas l'amour de ta jeunesse. Si yo zwinga moi sinanga ya bo mwana po yo za na mbongo wenge panza ni papa chera koti moi décadence. Obi kama mondo ezaka ba mbongo ko muke ba nini succès kiti ba nini tawana ne ya mwana ka frapper mukulu. Mukulu zela epela na plat. Ati yango pe na frigo. Et fandes wa bien malele. Ya aoli yango neti glace. Alia epela na glace. Alors bolo ba na mukulu te. Mukulu pe ande vrai noko. Pour muto azwa moi sina ile lokoma malheureux. Atika la pena moi sina été. Pour Giraka lwa ko tika na moi sina ngate. Atika ina mama bana été le mama bana maboko baza place mususu. Et puis papa chéri n'a pas siné se atika la ko abandonner bana té. Azala na bango. Bakabola ba jour. Bana baza mité ba kabola ba jour. Ti lelo. Nande bana ba kolinde ngwa ba bi ke non. Tant to za pas papa. Tant to za pas maman. Pour na garder bana nga pour na linga bango pour linga maman bango mingi. À se priver mariage. Pour na bana. C'est juste pour ses enfants. Juste pour les enfants. Bana ba trop jalouse. Amoni ke na nzele moko boye. Akabolanga na bana nga. C'est mieux. Pona bolinga bana nga na bomina na mariage. Mutabala amba moko na vie. Et papa chéri penandi alanda Bible mutabala amba moko. Babala amba mbalete. Asala mariage mbala moko tilo la sens. Wana ndi frère noko. Alors kala boka. Et là te Vital Camille, on a expliqué yo. Vital Camille a wela na papa chéri moi cité. Ba wela et l'autre côté. Donc ba ko pesa na mbote. Ba ko yamba na rien. Ba na problème à ta mon côté. Tozala batu. Tozala batu. Vas-y. Ndengo fandi wana muto yo okaboni na mwasi na yo. At baboto liyo ye na mutu mususu mutu wana donc otangisa ye pena ngonga mwasi pe akepa mutu mususu. Est-ce que muto yo akeko zo après mutu est-ce que manano azamba na mutu wana eh bongo siko ya bongo nsuba amike ya nga koma na on a komisa bino pe na donc bobo mabato ne suba ba wenge te nzeta wenge ko ekweya nzeta wenge ko. Non c'était normal. Mokonza ba wenge etikala mukulu tilelo. Tilelo. Mokonza ba wenge za jibe tu ba. Erawe kate. Eza jibe wala sona le roi de la forêt. Le roi de la forêt. Mokonza ba wenge za jibe. Ye mutaya koya. Nani ya koya? Jibe. Ya jabede la ya we. Akuta wera. Ya jabede la ya we. Akuta wera za. Na mutiko muto akola na chasa na muto awuti mboka. Nani ya we ya? Ya na yolo makamsu bana bandel ba osepela titi. To suka kawana. Bo papa chéri pa osepela titi. Natala bayana ngawana. Na uta classe na Gombe. Na école belge. Natala bango na tinel ya mdiba boma na deka na matana mir. OK. Ba o répéter na tinel na casier na kombo. Na mona bango bongo. Alors muto bete na lisula wengati. Mais oyebi ke jibe yaki bana ya wenge bayebi ke non mani ke mwana ya grand maître ite vieux John
bango tout Exactement. sans exception Ouais. siko na yebi bango bien na pesi ka question moko moto auti bandolo na moto aye aza akoli na bandal nani oya na orchestre bandal uti ko loko uti kana boye bandeli so obi congolais ayebi te malinga sanita yebi est-ce version monsieur Bima omona raté que non omona raté que non opposanga ba question makambo ça carrément na yebi makambo na bango ti d'accord moni biso to yebi na place bakunda tabanzeta wengi oyebi na ba famille kufa tant jibe na wera bakabona to yebi ba OK voilà na yebi mama Sankara nga mama Sankara bike wana mwana ya Léonard mama na koko manike komoni zaka mère ndaya Sankara yebi ke wana koko mère ndaya non to yebani bien to comme ba koko to OK ba koko to yebani bien on ne change pas l'histoire to changeant pour na ba fanatique ba yeloté ba papato. J'ai même bien à mon compte d'Abawenge. Manique de John, est-ce que c'est normal, réel, JB, mon poids naïe, à cause de mon mort abété dans l'IPK? Abété dans l'IPK, pour la félicitation parce qu'il était à l'honneur. Pour mon bal. C'est sa prise d'honneur, tu es un homme. Ah ouais? Et ça, qu'on diminue. Tu es un homme. Tu es un homme. Oh, bah, Nandenga esprit à l'obine que tu es un homme. C'est un honneur. Ok. Tu as élevé tes enfants aujourd'hui aux Oli Ambouma, Bilanga Mbouma, Bilanga Nayo. Tu es un homme. Tu es un homme. Oh, même moi, li m'a dit que non, Katanda Kouana, son problème est allé à Opé Samida, à Opé Sabana. Amida m'a Opé Sabana. Mais Bana Baoye pas n'était pas Kendara au Sénat pour Nangomba. Eh, Nangomba, et pas ya Jibé, Nangomba. Boya Tomata et Longo. D'accord. Manique de John, Tolongwe na makambo. Amoni Mwalim. Vas-y. Na JB. Ko tala na bango déjà boye. Il faut ba sepe là. Banko imi balé. Maman na banko. Ah ouais. Bon moi ke lokoni. Moi ko piquer crise wana. Webi dimension ya ba oreille, dimension ya spiritualité ba non ninga wana. Mwana muluba. Na mwana muswahili ba benga ke Mwalim. Atelemi sikona papa chéri. Politicien na musicien, il faut papa chéri mon bali te bana na osulta. Msuba ba veka bien te. Ba veka bien. Bato ba olo ba bomba ebi veka, to veka beto boy, alors ba no tu es un homme. C'est quoi mobali? Wa mystique, veka Mwalim. Bon mona botala ke na Sony. Botala ke na Sony, wana Lions. Botala veka na Sony. Donc selon bateau baolo ba ke Sopi JB donc Sopi non JB était d'après Manique. Et Sopi était il était à l'honneur. D'accord. Oh mais ce qu'on a fait Douana, Vital Kamera Zaki invité. Mais JB il était à l'honneur. OK. On se comprend. C'est bon. Vital à l'attaque nini. À l'attaque ensemble à noir. JB lati uniforme. Au moins à l'attaque. Au bâtiment sur l'attaque ton en costume. On pouvait pas bêti Joji na mako. Petit chapeau. Ouais. Souverain, champion. Abanga hati. Vrai non quoi? Ah ouais. Allo bahati. Akzaka na polémique, te mutu wa finga abatute. Mais vous l'insultez tout le temps. Bolinga ka passe, na tout na bolinga passe na ye pourquoi? Si on a mona papa chéri ndirenga, bat nyoso balinga kana za na passe. Ya bomona na soutenir, ke batu nyoso ba finga nga kaka. O mona pa na bandi life mutu pa na bandi li ya mama na yo. Na lobi na nukutu sujet te afinga ngamba moko. Aujourd'hui déjà. La présence na ngezo pesa etchaka bango mal à l'aise. Ma ya moi ça ko kufa te. Eh, j'ai 120 ans de vie. D'accord. Manique de John Nakati à mariage, on a vu l'absence remarquée de Werenson, le roi de la forêt. Le roi de la forêt de la Zawad, on a concert. Ah, on a mis qui? Ouais, on a concert. On a production, on a free, kazate, on a kinte. On a kinte. Kazate, na orchestre ne ba na kinte. Po te baza awa, po yamaza awa. OK. C'est bon dans ça awa. Ba on répéter. Je ne suis pas au courant. Le roi de la forêt, les rois de la forêt awa, ça na production mo awa, ba zo répéter. Ba on beta place moko. Ba beta na mboka moko boy, po na kutana ki que ya joyeux Noël ya nani. Et ça ka ba calendrier. Et puis singa ko na konani wa te ça ka ba calendrier. Donc JB na makambo mwana wera ezaki calendrier. Wera pe na makambo mwana JB. Ba mariage yango eye na considéré ka ba mariage yango nde eye na bana ba ye na surprise. D'accord. Tes mariages à la surprise. Et la famille ba yeba déjà au Manique. Bana ya mikolo basala makamnes bato akala te ke mariage ba préparer avant une année.
Bango ba ya ka papa nous voulons nous marier. Telle date. Yo ba na lelo te. 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 Yo ba ngoti. Nous voulons nous marier. Ba yemba. Oh. Ba bi ki ba papa. La. Voilà. Ebele ya biso nyonso touti kolanda awa Manike de John, Manike de son côté, aye na oyaye, aye kobeta lisolo. Concernant kande touti kolanda biso nyonso makambo ya toyambana oyo jibempiana na Vital Kamerhe bayambana ki na makambo nyonso lekaki na libala ya Daida. Kande boyebi kongola tikaka likambo te, nga pe mama Etoiline Ines TV na kotikaka pe likambo te. Donc soki likambo ezali nga pe de mon côté na koya kobloba na koya penza kobetela yango lisolo po na yebi ke eza toujours et encore mosala na nga eza bongo. Ebela batu bafinga jibempiana, oh jibempiana emataki, oh jibempiana ekitaki, oh jibempiana kutu, oh jibempiana kutu. La famille kande na yebisaka bino mutu na mutu azalaka na ndenge ya komonela makambo neti nga na éducation o na zwa na intelligence o nazalaka nango nga moko na lobaka parce que je suis une femme très intelligente. Alors na intelligence na nga nazalaka nango na lobaka ngo toujours et encore que non. Et c'est vraiment important kozalaka toujours et encore na éducation de base ya malamu parce que ceux qui ont na éducation de base ya malamu eza ba makambo mosusu komona ngo ozape. Mais ceux qui ont na éducation ya malamu te yango bomona ka bato ebele ezalaka kaka mwa likambo moke boye ye wana akomi kolinga kokomisa ngo munene akomi kolinga mwa cérémonie ka ya moke omona akomi kobengela ngo bato nyonso baya bamona. Pourquoi? Parce que ya moni déjà place wana agitation et bandi. Mais ceux qui déjà aussi au kota na cour de grand otolobaka biso moko na cour de grand o comprendre que ezana mamaka mosusu tikaka ikende. Bon moni jibempiana aza mutu moko aza premièrement na charisme. Mutu moko charisme makasi. Kozala pe mutu charisme la famille jibempiana aza pe mutu moko aza social. A comprena na yeba makambo ayebi ke place o na lia na tonda na sanza. Donc soki moto mosusu akoki aye kolia atondi pe ya sanzi yangani na kati nga na sina lie o yanga. C'est comme ça. Donc wana eza penza politique ya makasi ya jibempiana ye epa ya Amida Shatir bazaki mwasi na mobali mais yeki kosala ke bayeki kokabwana ce qui est normal batu nyonso bakabwanaka. Jibempiana za muto liboso te pe akozala muto suka te ke no ye na Amida Shatir balingana bakabwana na ba famille na biso tomona ebele babala ba divorça ebele babala libala ekufa ebele babala mibali to basi bakufa tomona yango. Cela ne veut pas dire que non parce que na kenda kuna soki lelo tokutani foto to swana kande tomona kabandiko na biso ebele ya ba congolais bazalaka toujours na tendance soki akabwana na mwasi lelo tolobi ayoki ke mwasi wana abali mwasi wana babali ye ezalaka toujours problème na ba congolais. Jibempiana na côté na ye en tout cas makambo wana penza ya boya alobi pas chez moi nga naza mobali moko naza social. Soki mwasi a décidé na ye kokende kobala tant pis pour elle. Akende na ye abala ezala te ke non jibempiana yango wana te aza na ta wana te aza penza na ta wana te. Acte o jibempiana salaki en tout cas eza acte o na koya kosenga pe na mibali mosusu. Babino bozolandaka mama Etoiline Ines TV oza mobali okabwana na mwasi soki bokabwana cela ne veut pas dire que non soki okuti ye na mwasi mosusu il faut banda kofinga il faut banda kosabola te oza na besoin koya kofinga te oza pe na besoin koya kosabola te. Ce qui est normal batu bakabwanaka soki bolingo eza te c'est tout à fait normal bokabwana eza te ke no bolingo eza te bino kaka non parce que je l'aime parce qu'elle m'aime non. Ekoti kozala bongo te bolingo eza te soki lelo bokomi komona est-ce que vous savez qu'il y a même de ces basi o bakomi koboma mibali eza na histoire moko et d'ailleurs biso nyonso toyoka yango eza na fille moko abala mobali na ye basali soki 6 mois de mariage avant nanu babalana bazalaki na bafiançailles wana déjà mobali abandeye kotrompe ye na makanisi na ye aza kaka ke ntango tokobalana mobali nanga kochange mobali akochange ti baye kokota na ndako ya libala ekomi pe pure mobali atikala na ye kochange te
ekomi mobali soki akei mosala ntango akosisa mosala 16h aza na ndako na 16h wana ntango azongi ka ndako amoni ka ndako boye alie asokoli ayebisi mwasi kaka no naki epai ya kamaradi akendaka epai ya bakamaradi nzoka azokendaka na ye kosala kindumba ntango akoya kozonga na ndako ba 23h00 mwasi ameka kocheke boye ka ndenge basi ebele bachekaka batelefone ya mibali na bango acheke ka boye telefone ya mobali aya kotrouve ke mobali azalaki deja na basi mosusu nde bisika mobali akendaka jour mosusu ka ndenge akendaka akei aya kozonga presque 2h du matin mwasi asiliki baswanaka boye mwasi azwi bambeli achubi mobali ti mobali akufaki tout ça eza nini soki omoni ke place nazali ezosimba te malamu zwa bisaka na yo kende soki omoni ke mwasi oyo naza na ye na ndako ya libala tozalaki na bafiançai makambo nyonso ebanda osimba me tobalani nazosentir ye lisusu te malamu yebisa mwana bato keno nalingi yo lisusu te ata soki bokokabwana apres kaka 2 mois ya mariage ya pamba l'essentiel mwana bato ayebi ke awa balingaka nga te malamu akende na ye nzela na ye yo mpe okende na nzela na yo ke ovanda na libala moko boye oyebi bien oyebi très bien ke non awa bolingo eza te sikoyo okomi kofaire souffrir mwana bato na suka ye mwana bato mpe motema ezomataka ye bacoleur ye mpe de son côté ezomataka ye amoni ke non trop c'est trop enough is enough sikoyo na react nde bokomi komona bato mosusu bakomi kobomana eza lisusu bien te la famille tozalaka keba na makambo mosusu oyo ekomelaka bato mosusu jibe mpiana na Amida Shatir basalaki na bango shwa na bango bamonaki mpenza ke no libala awa ezosimba te bolingo awa eza lisusu te comme ezosimba nango te en tout cas eza malamu mutu na mutu akende nzela na ye mutu na mutu asala oya ye mutu na mutu akota na kwa na ye ke tozala ke no tozala bato moko bolingo ezali après un moment donné toya kokabwana ça n'a pas de sens après un moment toya kobomana ça n'a pas de sens malamu mutu na mutu asala vie na ye siko lelo o mutu na mutu osala vie na ye ata soki ezalaki ke jibe mpiana abalaki deja mais na jour à libala lingaki aya na mwasi na ye na Amida Shatir normalement selon la logique des choses balingaki basolola baza bambanda te mbanda eza soki jibe mpiana azalaki kaka na Amida Shatir ate kobala lisusu mwasi mosusu to kibombanda ya jibe mpiana na Vital Kamerhe elingaki ezala soki jibe mpiana azalaki kaka na bolingo ya Amida Shatir bazalaki na ndako ya libala kote mosusu jibe Amida Shatir azobimaka soki na Vital Kamerhe wana nde tolingaki toloba ke no jibe mpiana akwei na mai aza yuma nde bolingaki bofinga mais ya bango basi bakabwana libala na bango ya liboso bakabwana tango bakabwana wana bino nyonso boyebi histoire ya Amida Shatir akende kobalana na Didi Kinwani bavandi bon ezalaki na bango libala te parce que toyoka bapropos ya Didi Kinwani ndenge alobaki awa keno etikala kozala yango libala te po adotela ye te mais ezalaki kaka yaka tovanda akotaki na libala yaka tovanda bavanda na Didi Kinwani bamoni makambo ezosimba te tina ndenge Amida Shatir ayaki kodeside ke non c'est le moment abalana na ye na papa na biso le pacificateur mutu ambongo pe Vital Kamerhe donc so babalani ya jibe ni na kati ya jibe penza ni na kati bino boya koloba ke non jibe mpiana za yuma dans quel sens yuma na condition nini pe na niveau nini mutu oyo babengaka yuma aza peut-être soki ye Amida Shatir azaki na ndako ya jibe mpiana barumeur ezali ke non jibe Amida Shatir abimaka na Vital Kamerhe wana nde tolingaki toloba ke non jibe mpiana awa fungola miso mais awa problème afungola miso kuto eza te et puis jibe mpiana azosalela maturité vous savez un homme mature agiraka ndenge jibe mpiana azo agir un homme penza mature et un homme intelligent aza vraiment mayele jibe mpiana ayebi makambo nyonso ezoleka il est vraiment intelligent et mature ayebi ke lelo o Amida Shatir aza na Vital Kamerhe s'il arrivait que lelo o naza te
bana nanga bakotelengana te bana nanga bakozanga te ke no bazangi moto akobenga papa soki baza na likambo papa moko boye aza te mpona kotelema na dossier na ye ayebi ke mama na bango mama ya bana nanga asi abali donc soki lelo tolobi yanga eyindi naza te en tant que leur père naza lisusu na vie na bango te bana wana bakotelengana te papa moko songolo pakata azali dans la vie faut kozalaka mayele il faut kozalaka mayele yango bamibali mosusu nga nalobaka toujours mobali aza mutu oyo arezonaka na mutu cerveau erezonaka bomoni biso basi torezonaka mingi na motema omona mwasi baresonnement na ye eza mingi ka na motema basi ebele barezonaka na motema bazalaka neti mibali te soki omona mobali mosusu ye wana alingi akende kobundisa soki nani cela veut dire que mobali wana azorezonaka pe na motema parce que un homme qui réfléchit avec le cerveau akotikala kokende kobundisa mobali mosusu non parce que abalaki ex nanga yanga ni na kati kande naza boye si soki na passé nanga nazalaki na ex toloba nga na ex wana tokabwana ata soki tozalaki ke nazalaki na ndako na ya libala ata soki tozalaki bamakangu tobota na ye lelo oyo ye kosala ke ex nanga wana aye kobala nga nakoya kosilikela ye mpo na nini nakosilikela ye te eza shwa na ye eza vi na ye soki nakutani mpe na mwasi na ye nakosalela ye zuwa nini soki nga na ex wana tokabwana cela veut dire ke bolingo tikala kozala te batu o bakabwanaka la famille eza te ke non bolingo ezalaka kaka eza kaka na circonstance moko songolo pakata c'est faux et archi faux soki batu bakabwani cela veut dire ke bolingo eza te parce que ata soki kande toyebi bafamille ebele eza la base lelo ya badivorce mais entre deux personnes bolingo eza lisusu te po na bafamille ebele surtout basi naloba na basi oyo bazolandanga bayebi eza na basi ebele la majorité surtout na bafamille ya biso baafricain sur 100% nakoki koloba 98% ya basi oyo bayokanaka na babelle famille na bango 2% ya bayokanaka te plutôt 98% bayokanaka te 2% kaka ya pamba ya basi oyo yokanaka na babelle famille na bango et surtout soki otali babelle famille na bango oyo bayokanaka eza famille moko soki belle-mère aza deja moto oyo asambelaka mpenza ya solo ayebi nzela ya nzambe ayebi ke oyo eza malamu oyo eza mabe akolakisa bana na ye mpe nzela ke bana na nga bolinga mutu nyonso dans la vie bolingaka ye mais soki eza na bamama oyo bamama bokilo mosusu bazalaka na bango bandoki bamama bokilo mosusu oyo bazalaka na mitema mabe bamama bokilo mosusu oyo bazalaka keno ndenge eza boye ye kaka bamama wana la plupart surtout ya babelle sœur ya babelle mère ezalaka ka ya koyinda na ya kobeba na babelle fille na bango c'est comme ça sikoyo na baka wana divorce soki divorce ti ekota cela veut dire que entre l'homme et la femme il y a pas d'amour mais soki bolingo ezali ata soki belle famille na bino ye kotelema belle famille ya mobali ye kotelema bokabwanaka te po bolingani mariage ezalaka deux personnes soki bino bolingani soki bolingo ezali mais soki bolingo eza te bokabwana na bino kaka jibe mpiana lelo na Amida Shatir bazalaka te bolingo esilaka nde nini soki boza na makambo ebele oyo ezoleka mobali alobi soki makambo moko boye esali yo pasi na motema mwasi mpe abimisi ya ye kote mosusu oyo kote donc nyonso bosangisi yango badossier wana esalaka toujours et encore pasi ya makasi na motema ce qui est normal yango ezalaka source ya makasi ya badivorce ebele kokabwana ebele baparole wana osali moninga mabe mosusu mobali azobimaka libanda na basi mosusu mosusu mwasi mpe de son côté akomi mpe kobima surtout mibali basupportaka infidélité ya basi te eza na mobali moko te oyo atikala kosupporte infidélité ya mwasi mwasi sala nyonso ya même de se basi oyo bafinga babelle mère na bango afinga mosusu abeti ye bambata mobali apardonne ye mais amekaka kosala infidélité la plupart surtout et encore ya mibali bandimaka buzoba wana te eza mwa bongo en tout cas courage na papa chéri continue na yoka bongo ka ndenge ozalaka kotika te ke non
bato baya kokota na kote na yo te. Yo oza mutu omesana na yo kosepelisaka mutu nyonso, osepala na yo kosekisaka mutu nyonso, alors kotika te ke non mutu songolo pakata aya kokota na kote na yo pe na coin na yo. Continuez toujours kosala musala na yo oyo salaka. Nzambe alola ko continue toujours et encore ko batelaka yo. Yango eza bongo. Grand merci na ba fan nyonso. Ba o nyonso balingaka papa chéri. Je sais que vous êtes nombreux, vous êtes nombreuses. O bolingaka penza papa chéri, papa Salvatore. En tout cas, grand merci kande tolobaka toujours et encore na misala na bino o bozo sala. Ko continue toujours ko soutenir ye. Biso nyonso toyebi ko soutenir surtout star mboka na biso ezalaka facile te, ebele salimaka ebele lobamaka, mais soki bino bozo continuaka kaka na papa chéri, cela veut dire que bozalaka na bolingo penza ya solo, eza bolingo moko ya kokonte te, bolingo penza o tolobaka bolingo kati ya motema. Mama eza mwa bongo, voilà. Tokomi na mwa suka presque ya partage na biso. Yo mdotela kinga j'aime te, telanga j'aime, commentelenga, salelanga partage mon combat. Nga na sepelaka na nga na ba partage na bino, na lingaka pe ba partage na bino. Yango esalaka ke musala na biso ekendaka toujours et encore liboso. Eza mwa bongo. Permettez-moi surtout de vous dire bye bye et à la prochaine. Ciao.